Voilà. Voilà. Et comme il y a Rofuka Misana, voilà. YouTube à 2022. Tozo Kende Wapi. Surnommé la Zala au Fukama. Même que Zala au Fukama, c'est trop fort. Même Zala au Fukama, trop fort. La capa tout que même que surnommé la au Fukama. Oui, je sais pas papa n'a pas de bon moto. Té, on s'en noko la bangote. On s'en noko la bangote. Parce que ça dit noko la bangote ça bango bongote. Baleine. Tu as carte direct. Tu as carte direct. Bande ko bolo tala ngai. Baleine yo so bande ko bota. Mais on a pas pongo na option. Non so na fa ngoni na TV. Mais na mo na yeyo. Mbote bandi MDG de TV mafuta sika nzambe apambolela ngai bino mère Dorcas la grande dame kaka ndenge tomesana koya kopesa basango mpe kopesa toli affaire rando bandeko buzoba ya rando nabengi moi vidéo je sais pas émission voice oyo bokoyoka buzoba ya rando les amis boyebi nga bien bato balandaka chaîne na ngai boyebi ke nakota penza ba maambo te parce que nazala na temps nango te tout ce qui est bassesse tout ce qui est anti-valeur nanzela na ngeli karate donc soki lelo biso ba misusu visibilité comme tel les apenda te c'est parce que to boko embrasser banzelo batu nyonso ba embrassaka ouais dignité basomba yango te et je trouve ça aberrant mutu mukolo responsable ami benga mama bana to tata bana angena ozala ne fan ya mutu moko boye aya kolobelaka ye ou encore aya liboso ya caméra abeta ba sottise ya ba makambo moko boye zanga tina bato moko boye bazosala et les gens aiment ça bazoya bazobeta maboko bazosepela bazoseka bazokotisa ba vie bazolekisa temps oka penza 2 heures 3 heures de temps ya émission moko eza ta na tina te ezo apporter un plus te na vie ya mutu bamasono moko ezanga mituna makolo o bazotonga sila bazotonga belle vie et les gens sont là bazolanda eza pasi pema bandeko buzoba ya rando et ama mingi komona mbinga ya mobali bogo si lokola bazobenga soki kofasi soki kofax soki kofax koya kofukama na mabele bandeko na ngai bible ezoloba bafukamelaka nzambe il faut kosenga mutu pardon soko osali mabe oui mais tina niveau bandeko botande ba ridiculiser moi na mobali ana moi cité la question que je me suis posée ana banate ana famille c'est triste et regrettable yango bomoni ba makambo oyo ya malamu te bazopekisa bino tongo midi poko bobima na monde arando arrêtez d'insulter les gens botika ba makambo ya kofingaka bato botika kozala ba mikala ya bato et puis bokolandela bokoka ta mosusu mpona ba miette ba game moko boye oyo bato bapietinaka ba miette ezokoya bato bazolia na mesa ba miette ezokoya yoka yango nde eloko moto azolanda amikomisi na ye porte parole moko boye ya motu ah c'est malheureux ya peuple congolais mboka ezokufa bazoboma bato mais bino jusqu'à quand bozana kata ba makambo au lieu de vous réunir koluka kosangisa ta ba idée comment est-ce que on peut sortir notre pays na ba makambo ezoleka les amis c'est possible d'apporter un apport étant ba patriote ya mboka na biso kozala na poto so nzamba permettra que ya na poto eza te po ya kosala ba buzobo oyo osalaka wana ba délire osalaka eza pete po lokola yo si ozwa no mukanda ozwa no musala oliaka na yo po na omoni ke vie esuki wana non oza na mboka na yo oza na origine na yo oyo il faut oluka pe o construire yango oluka pe omeka ko contribuer pour na intérêt pe ya peuple na yo to pe ya bandeko na yo c'est très important mais malheureusement bato tellement bazo raisonner trop bas akoyoka boye oka fiotoli ya zape pour na ye makambo eza makambo bato mosusu et pourtant likambo ya Congo est concerné mutu nyonso
quelle honte oyo lobaka ta bakasayen oyo mamba soni komona mbinga mobali boye toloba un bel homme comme ça afukami na mabele tala nde bazolapisa ye tala nde bazolapise bandai tata mobimba boye oulala quelle honte vraiment franchement ezangisi nga maloba j'étais de passage sur TikTok namoni vidéo oyo nga babi non nakipa mambo bato te mais néanmoins na kopesa ta conseil parce que moi je suis là plus pour na conseiller bato et puis ndeko Olga Kabelu soki Olga Kabelu elle se prend pour qui elle donc apparemment yende muta komi kande babenga ke nzambe soki nzambe omotala bandeko na ngai boyebi na mukili okoko se permettre na ona nyonso mais na ba ligne mo ba franchisaka te vous savez de telles personnes nzamba imilia bango mabe vous savez de telles personnes nzamba beta bango mabe yango na profiter na peso conseil ndeko na ngai yo oyo omikokisa omona ke yo koka parce que tu gagnes bien ta vie oza oyo ozali et malamu Bible zoloba soki muto azui bozui na sena moi c'est un don de l'Éternel muto apambola ya nzambe makomi ezoloba muto akozwa kaka oyo kopesa mele likolo tu sais ce que tu as là eza nzambe muto apesa yo donc glorifie Dieu omoni tangu ozolata lolendo parce que yo oza nango parce que yo tekaka bakabelo parce que yo bato nyonso balandaka yo babengaka yo bayaki epa na yo po yo ndo oza ozali par rapport à oyo salaka eza bien mais yebaki ntango omolata lolendo makomi ezoloba Dieu résiste aux orgueilleux nalinga verset moko na livre ya Abdias ezalaka na chapitre moko ezalaka na verset moko na livre wana so otangi Abdias nyonso omona ngo nayebi te so verset nini je sais pas eza kota ba 4-12 eloko mwa bajar wana ezoloba boye tala ata soki otongi zala na yo likolo ya nzete ata soki omatisi yango likolo ya mapata nga nzambe na okitiso na se bomoni bato lokola ba Olga Kabelu ce sont des gens oyo lobi to lobi kuna à moins ka bongola motema soka continuer bazaka lolendo oyo obi bato nzamba silisaka bango boza nango yedete nayebi mambo na oloba parce que na vie nanga na kutana na bato trop en tout cas na sepeli nayebi ete personnellement nayokaka na kombo na musika na nde nayomona na vidéo oyo na sepeli na ndeko mwasi oyo na mambo asali te na sepeli nango te peut-être boyebisanga no bafingaki oui bafingaki kobongisa dans l'amiable eza malamu on est la famille place bato bavandi mabe ezangaka te tokobeta na mitu tokoswana tobetani melangi tofingani toza bato et bomoto soki esali to pe to se ressaisir en tout cas ya limbisanga na oyo esalemaki c'est ce que Dieu veut et non oyo kofukamisa moto c'est quoi ça bagumba melaka nzambe siko tango yo komozwa place ya nzambe nzambe soka olakisa ke ya nzambe yo amutu ya nzambe yo zekelamu en tout cas franchement c'est vraiment aberrant comme on a ba mambo na ba communauté congolaise mikolo mais tala ba bassesse moko quelle honte vraiment pour ça même on continue le bezate Jésus peut-être le ba mambo tam so za malamote bande on ngai je suis venu juste conseiller bobi na ba anti-valeur s'il vous plaît bobi na ba anti-valeur to sanga na liboke lokola mutu moko to sangisa ba idée c'est vrai chaque chose a son temps ba pekiso to sala ba mamuno salaka mais ko bosana te ke oza ressortissant ya Congo ko bosana te ke o congolais ou encore congolaise ko bosana te mboka na otika kuna na minute onde toza awa ozolanda nga mbutu ya na mboka bato ba oboma bato bazo kufa ezosa pasi na motema donc soko ko komema ta apport na bandenge moko boy soutien moral financier même ya prière kotika mboka te kotika bandeko na yo te bandeko lobi tokotonga Congo bato bolandaka bokoma badati Congo oza restaurer na kombo yesu Congo obonga Congo ozwa tourner mosusu parce que nzamba lola a fidèle biso to na ba souci ba mboka to bénéficier parce que nzambe oyo aza juste juge à son mitema amonaka et bino o bozo l'exata na bino na ba mambo ezanga tina bo bénéficier ne lorote kaka ndenge ba ebisaka officier ya roi na livre ya ba roi
tango nzala ezali na kati ya Samarie, Elisa ye balobi na ye que awa ça ne va pas. Batu bakoma ko lia même ba fiante ya ba pigeon, fiante ezali niei. Ba tufi ya bandeke bazo teka yango po batu balia po ba survivre na nzala. Do niveau ya famille wana kutu. Nanu kutu komi na Congo te. Batu ba oteka batu ba olia na mama zui akotili kelemba ya kolia ba mwa bana. Ba yokani ye ba bomi mwana moko ba lie ekomi ba lia mwana mutu mususu mama na atomboki asiliki alobi akebomba mwana na ye ba maambwana salema na bamboka lokolo ba Israël ba nikona me botala Israël lelo. Donc pas sinanza les alaki tellement que Elisa ye ba leleli parce que est prophète. Ah lole fungwama alobi ainsi dit l'Éternel lobi tala nzamba ba défi Seigneur na osiprio pour mboka na ngai s'il te plaît. Yo salaki na tan Samarie ubongwani te. Alobi lobi, alobi ete dans un ato da 10 ans, alobi lobi bandeko. Non, mamba molimo za liboma mamba molimo za liboma. Imaginez batu bazo liate, batu musu basali ba une semaine ba oliate, batu musu ba olia ba nia bandeke ka pour ba survivre. Donc et là qui ça que niveau à crise wana, donc moi kuta ko lobeza même pas, moi ko pesa explication ezate. Donc na mokilo to vivre na moni na mboke komi na ba niveau wana te. Même Congo to le la pasi et komi na ba niveau wana te. Mais mosel na nzamba fungoli munoko lobi demain na air oyo. Biloko ekota biloko ko kita farine ko kita tata moko azaki wana lobi na ya lobi tala ata so nzamba fungoli lola pareil chose ko salema te. Mosel na nzamba tali ya ebisi omoni yo omona ngo moli yango te. Yana bato belé lelo. Nzamba bimisa bino na mboka. Boya aswa diza pona ko ya ko luka. Olebo luka, bon na ko luka yango, boka ni sape mboka na bino, bo luka bo investir peut-être. Tu n'es pas obligé parce que bato mususu ko loyi boyo na investir na za déjà na sina bonga na mamnyos na sa na poto na osela ngona ni OK problème te. Olo luka to kanisa peuple na yo. Olo luka ta ndenge yo po bongi ozozwa. Oza pata na moi penser ya mboka wana ke bandeko na pe bazakona ba okufa nzala. Étant patriote, qu'est-ce que je peux faire pour na ko assister bango? Non, toi tu te contactes na vie na ya poto, et ça problème te. Mais ba ke soko se soucier na Congo te. On nzamba osala omona mais au bénéficier te. Vraiment tu as tout intérêt étant patriote ou encore congolais. Ya koleka na ko sunga to pe ko assister mboka na ona bandenge moko boy. Vraiment bande wana nga ina na minga koloba mais faute de temps et na OK musala je suis obligé à kokata vidéo oyo awa so nzamba sungi peut-être to sola bien maambo yo na mikolo ezoya et bota la vidéo ndenge nini baza ko fuka misa mbinga ya mobali bel homme tala voilà voilà et comme ya ko fuka misa na voilà YouTube à 2022 tozokende wapi surnommé na zala ofukama même ko zala ofukama sikofa même zala ofukama sikofa la capa tu que même ko surnommé na ofala ko akuta makambusi dans la surnommé makambusi oyo so sera papa na je pande bon nga moto on pas na fika bana tonton na bino noko na te osa noko la bango te parce que so yi noko la bango ko sa bango bongo te Balen. Tu as carte direct. Tu as carte direct. Bandeko bolota la ngai. Balen yo to bandeko bolota. Mais on a pas bongo na option. Non so na fa moninga na TV. Mais na moninga yeyo.